La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Karine Pala, quand de bomona ba photo bino moko na si bomona ba vidéo ba photo na tili bino mopanzi. Karine Pala a memi lisusu ngambo. Karine Pala frappe encore. Karine Pala problème oyo tozoyeba te eza nini pona biso communauté na biso to pe eza nini pona bango moko ba comédien. Bandeko nanga tano lo baldikamba Karine Pala na si biso sotoza toyebi Karine Pala pona ba o baby Karine Pala te aza comédienne oyo ajouaka bongo théâtre ya mboka na biso. Alors à part que comédienne Karine Pala aza modéliste atongaka ba bilamba na ye atongaka tomona kasala ba bilamba minene donc tomona kasala ba griffe makasi atongaka bilamba na ye lekaka na tapis rouge asala ba défilé ba mannequin ya bilamba na ye tomona air mopa voyage à Kendara Belgique et Mona Belgique kandi ba kesa la pe ba promotion ya bilamba na ye kaka ndenge ezalaka. Alors bandeko nanga balobaka affaire na ba couturière ezalaka likambo muto aza couturière ezalaka toujours ba problème. Alors Karine Pala kweli ngambo Karine Pala kweli problème kande bozomona Xile Botelwa TV a liboso na bino pona ko expliquer bino eloko nini oyo ekomeli ndeko na biso Karine Pala au capi de la mode. Alors babenga ke au capi de la mode, au capi de la mode eza kombo o babenga kaye ndenga tongara makasi yango wana babenga ke au capi de la mode. Alors maison na epeza ka kombo au capi de la mode. Donc maman na biso Karine Pala aza na baye o balinga kaye aza pe na baye oyo balinga kaye te. Bandeko nanga tango na kobetela bino problème ango ezoleka bino moko bomona donc c'est grave bino moko bokamwa bokoloba est-ce que o eza problème opena peuple congolais ko kozwa ngwa tiango na muto a mati nango na mapeka lokwa soki loko nini na bino moko bokokamwa tozo comprendre les sous-souté biso moko toza tomi comprendre ka les sous-souté toza komi comprendre te biso moko problème ango ekoma nini pona biso mutu na mutazaka libre osala ba makambu na ndenga lingi mais kongola komo linga toujours mutu asala makambu na guna ende tingabwe nazaka na posa bato asala makambu na guna nga non mutu na mutazana guna e mutu mutazana ndenge na ya kosalela makambu bandeko nanga likambu epesinga somo likambu epesinga vraiment pasi. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Bela Maxi Bien-être bandeko nanga na sur boyoki bino moko Maxi Bien-être. Alors eza produit moko eza très efficace na ba maladie nyonso o batangeli bino wana. Donc ndenge boyoki ka représentation nango do ba maladie tout o batangeli bino wana Maxi Bien-être ezo traité ezo zonga sa ba système nyonso normal. Donc système nyonso ya nzoto na yo ezo zonga normal tango ozo mela Maxi
bien-être. Ba papa o bokoma na bolembu, ba mama o ba sentiment ezalaka susu te, meka maxi bien-être et ko soulager okomona ozonga vraiment normal. Donc ozonga vraiment normal, ba système nyonso kozonga normal. Bande konanga au capi de la mode karande bomoni mama na biso Karine Pala bomoni elamba o alati ya rose, bomoni na kafumba kata na chapeau atie na mutu ya rose. Ezalaki journée ya fête ya mama na biso Léa Ndaya. Ezalaki journée ya civil ya mariage ya Léa Ndaya. Alors Léa Ndaya thème na ye ezalaki rose. Ezalaki rose blanc. Tomona ki bandeko nyonso ba comédien balata ki ba blamba rose. Tomoni koto papa na biso Omar Kabongo alata ki pe rose. En tout cas ba comédien nyonso balata ki bilamba ya rose. Tomona ki Ange Maïcha, tomona ki tous les comédiens qui na fait na civil ya mama na biso Léa Ndaya balata ki rose. To mona ki pe Belvi kandi pe a honora ki Léa Ndaya yepe alata ki rose potimi na bango ezalaki balata rose. Alors Karine Pala alata ki na ebile mo boyebi Karine Pala ndenga zalaka kaka nene bise bino na débit ceux qui osa na affaire na ba couturière donc ezali kambo muto atongaka alingaka kasa makambo na ye extra donc alingaka kasa makambo ne bato bamoneka extraordinaire alingaka kasa makambo ne moko ka bato bamonaka ya bima na bandenge na ye. Karine Pala partout akendaka na ye boye mais na okamwa lelo soki internet to ya ofinga Karine Pala soki internet to eza nango normal Karine Pala kendelaka ne ka boye bato na TikTok balobi Karine Pala exagéré Karine Pala ya lingaka nini alakisaka ni bato balobi lobi na bandenge na bango mama muto o atongaka boyeba ke muto asala couture ce que ça ke batie mo eloko mo boy o concours o mariage oni bo mona kaka luka kasa makambo moko boyeda bato bamone kaka po ebike na fête wana peut-être à cause pe ba client na fête wana bato bo sepela na ye na fête yango ezalaka normal bongo. Soki tobito zong sa makanisi si Karine Pala finga makape boye na mariage civil ya Coquette sasa. Na asir na mariage civil ya Coquette sasa Karine Pala taka chapeau boye kaka mezaki ya jaune, alataki lamba moko ya vert, alataki vert jaune. Alors bato ebele ba finga ki Karine Pala. Bato ebele balobela ki habillement ya Karine Pala. Lelo Karine Pala alati boye na mariage ya Léa Ndaya bato baye lisusu balobi bato pe ofinga bafingi Karine Pala olakisaka nini eza kitoko te olataka bien te boy en tout cas ekomi ebele mingi. Dernièrement na Irsil Botelo TVK on a yelaka bino ba audio ya fi moko banda kolobela Karine Pala tanga tongela ka Coquette sasa elamba. Karine Pala atongela ki Coquette sasa elamba alors batu bayaka koloba ebele Karine Pala tongeli Coquette sasa elamba elamba ngokutu eza nango kitoko te Karine Pala ebine kotonga te atongela lamba Coquette sasa mabe bo batu baloba Karine Pala bilamba tonga kezalaka ya yete yete mtatonga kapesa ka mutu mususu atongi après yaye moko ala takapesa ka mutu mususu Karine Pala biloko ya ala takapesa ka mutu mususu yango bomona yaye bimaka bien ye atonga ka mabe wana selon batu oyo babimisa ki makambu ya Karine Pala série ya elamba ya Coquette makambe bimaka ebele. Alors soki Karine Pala tonga kaye moko te boza sir babilambo nyonso Karine Pala lekaka nango na TV boza sir babilambo nyonso Karine Pala kendaka nango même nde bakendaka ba koleka ba tapis rouge kolaksa ba talent na bango est-ce que boza sir nyonso wana batongelaka ye boza sir batongelaka ye totika pe moko kosala bongo. Karine Pala ndenga aza bongo aza mutu moko atongaka omoni mutu na viso ko mesani na yo déjà na babiloko moko boye déjà ya do mesana be extravagance moko boye mutu mesano de na mo babiloko moko boye Karine Pala mesana na look kwa nakolo ba style eza voilà nakolo ba style po eza style na ye eza style na ye.
Karine Pala eza style na ye. O bomona wana eza vraiment style na ye. Karine Pala lataka bongo. Eza style na ye. Amesana na ye soka ke feti. Atemwa ba chapeau na ye mine. Ba chapeau to komo bo yango lelo. Mena sera mamo langi to ye baka ba chapeau e renyara makasi. Ba chapeau e renyaka makasi na sera mamo langi. Ba chapeau yango kaka batu bazaki kolata. Na sera mamo olang église mamo olang soki oke kutaka ba chapeau o na ba chapeau o oke kutaka ba chapeau o na ba chapeau o na église mamo olang yango ka ezalaki yango kaka. Alors mutu so amesana na ye amona na ye kaka no alata na ye boye alingi na ye tia na ye abakisa na ye mwa mungwa ayebi katonga ka bato bamoneka aza mutu moko ya marque aza mutu moko ya ba style Karine Pala aza na ye mutu moko ya ba style aza mutu moko ya ba style amesana na ye boye siko to bando zalaka partout soka ke feti nyonso o ya obando kende écoute civil nyonso o ya ko bando ke to bando zalaka to lobelaka ye to bando zalaka Karine Pala sali mabe Karine Pala lati mabe Karine Pala beti yango mabe to bando zalaka bongo non to bando zalaka bongo te mesana na mutu nyonso ndenge azaleli mutu nyonso te akendaka esika ndenge yo ozokaniselo kende yo peut-être ozoloba te nga vana kende fona lata boye nga pena fona tia boye fona zongisa boye mais mutu na mutu aza na ndenge na ye mutu na mutu aza na ndenge na ye mutu mosu amona na kendela boye na memelango boye mais mutu mosu amona ke te nga mpona bima bien il faut na lata na nga boye il faut nga na misala na nga boye mutu amuta na ndenge na ye siko yo olinga mutu ake na ndenge no ndenge olinga mutu ake na ndenge no ndenge no totika Karine Pala bilo bosalaka ezala bien te kotongana tongaka eza business na ye. Alors tango ba oloba pona kotonga na ye bo bebisela ye pe ba marché eza moyen eza mabe eza ko bebisela muninga ba marché tandis que Karine Pala azwaka ba marché ebele Karine Pala zo tonga bilambe zo kende ba porte zo kende partout yango bo mona ka kendaka toujours ko sala ba akenda ko organiser ba journée moko bo mona ka boye ba kena na bakena nani kuna bakendaka pardon bakendaka wapi kutu na Belgique kandi bakena Belgique voilà bakendaka beaucoup plus na Belgique na Karine Pala bakena Belgique bakesala ba défilé de mode bakendaka vraiment kosala ba défilé de mode na bango ezaka mukolo donc ezaka mukolo moko spécial o bakendaka kosala ba défilé de mode na bango bazo kende bazo azolakisa ba biloko ne atongaka akenda kolakisa ngo partout ale bino boyo lobaka Karine Pala tonga kitoko te Karine Pala lekisi Karine Pala za styliste soki yo oke kopesa no elamba na ye pa na ye te mivandisa no kimia mais ça toko bando ya kolobaka loa kitoko te atonga est-ce que yo deja omeka ozwi elamba na opesi Karine Pala toni yango mabe deja ozwa pene ozwi pene elamba na yo oke opesi Karine Pala toni yango mabe Karine Pala tonga kitoko atonga kitoko musuku nano meka ye te musuku nano pesa ye ata elamba moko nano pesa ye te ate elamba moko nano pesa ye te mozaka wana muta liboso ya oloba ozaka wana muta liboso eza kitoko te la famille eza vraiment kitoko te mo peto yebaka ko honorer misala baninga eza kabia yekola ko honorer musala muninga eza musala na yazo sala musala na ya lelaka mbongo yango wana musala na azokolisela foyer na yango wana ngalobaka na bino bacomédien bazwaka na bango mbonga malonga te mwa batéâtre basalaka bazwaka mbonga malonga te so ezaka mpona batéâtre mele mawa mpo bacomédien bazwaka na bango mbonga malonga te bazo mbonga malonga te mais bazo bunda ozomona bazo kotisa mwa babiloko mwa mike akotisi mwa oyo akotisi opo ebike ndenga azosangisa na azotonga pe koto nyonso wana azosala ezo contribuer azobakisa mwa implice azoconstruire foyer na ye na mwa mike oyo azosala mais bino ntango bolinga kosalir musala baninga ntango bolinga kobebisela baninga réputation bosatanda na nini bosatanda na nini koluka bebisela baninga ba réputation makasi boye
eya kitoko te. Chapeau wana o atie na mutu eza ye, eza style na ya alingaka azala bongo. Alingaka beta mwa style na ya beta mwa boye, alingaki azala bongo. Alingaka azala bongo la famille. Moko to kipa beaucoup plus makambu na biso. Moko kipe no makambu na yo moko longonyo na makamba baninga. Olongonyo na makamba baninga binyo bozaka wana alataki mabe. Alakisaka. Siko boye bisanga tous les mariages civils ou les donc Karine Pala na alata kitoko te. Na alata kitoko te. Pour ceux qui na mariage à coquette bolobaka alataki mabe. Na mariage ya d'Acosta alataki mabe. Na mariage ya Léa siko atabino moko. Aza stylé, aza styliste. Aza styliste bande wana na bota taza stylé binyo ko misaka comme sous. Aza styliste Karine Pala obo mona. Aluka sala moi style na ye. Nebo mona beti mo elamba mo akoti si moi câble mo place wana. Akoti si moi câble wana bongisi ngo bien eza style ya. Eza style soko yebi style wana te o ko soko ye o yebi te. Bato ba yebi. Bato ba yebi oyebi te. Alors to tika mona mwasi ya bato. Bo meke mpe ko tika mona mwasi ya bato. E oza malamu mingi. Alors ça musala na ye, musala théâtre za musala pasi. Musala théâtre za musala facilité. Alors ça musala théâtre koto azosala koto azotonga. Koto asali kombo na théâtre koto asali kombo na au capi de la mode. Asali kombo azotonga. Musu yokuto ata bavette ya bebe okotonga te. Yokuta tande batonga na maboko okotonga te me bozana suki bo vandeli ba kombo bato. Et kitoko te. En tout cas, merci na bandeko bolandaka biso, merci na bato bolinga Ursil Botelwa TV. Merci beaucoup na bino so obozara vraiment temps ya kopesa matoi na bino pona kolandanga. Wana yakika kolobela vraiment likambu oyo ya mama na biso Karine Pala. Et pesa ki kitoko te ba commentaire toujours ya mabe, et pesa kitoko te ko finga muninga eza vraiment kitoko te. Alors bandeko nanga tozala wana pona soutenir surtout ba comédien na biso to soutenir bango et oza malamba pona musala moko ya osala o eza comédie to ponela bango te ba ponango bango moko meza pe bien pona lokumu mboka na biso. Alors so to kozala wana pona ko soutenir bango et ozala bien to zala kate pona ko finga po biso ba congolais to zaka ko finga koloba kaka mabe biso ba congolais na to mona likama malamu te eza vraiment kitoko te to encourager bango na musala basalaka so yo moni ke chapeau la te bi mabe a etalio na ndenge no eza bato musu ba sepeleki na ngonde tinga na mona na ngango pas mal ngape comme na lingana nga ba makamba minene na mona ki na ngango pas mal na mona ki ngo vraiment pas mal pona lingara biloko minene na lingara makamba minene alors mutaza na ndenge na ye amoni la makambo s'il vous plaît la famille to respecter muninga aza quand même na bana aza mama alibota aza mwasi ya libala ana bana ana mobali azo mériter respect donc azo mériter vraiment respect makasi. Merci beaucoup ngana bien tokutani à la prochaine occasion ce qui yesu azongite quand ndé en lobaso ezamba liboso kotina Ursil Botelwa TV nde o mama nde ko papa yeba na ko partager nzamba opambola yo na lobara partager biso na Facebook partager na Messenger partager na WhatsApp et ozala vraiment malamu mingi. Mbote na princesse Alegria, mbote na Linda Bukulu, mbote na mama na biso Madeleine Akeita, mbote na mama Yvonne, wana toke boye na Cape Town balobi gare centrale tombe, mbote na papa Kuluta bana mputu mashalaba. En tout cas mbote na yo esika ozali balobi sanye gare centrale tomber na Wembek, donc Wembek c'est Paris, Karandenge et Zalaka. Merci beaucoup, ngana bio tokutani, à la prochaine. Bisous. Bye. Bobo sanate, tielanga j'aime vimba, tielanga commentaire à bien, loba bien pour na au capi de la mode Karine Pala et ozala malamu mingi. Tokutani, bisous bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes.
Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.